Bandeko, mbote nzambe apambola bino. Ezanga le révérend Jacques Dinabanza. Nazala moi message moko ya mboka o epesinga pasi on alingi to kabolanga na bino. Bandeko makambo na yoki soki na lobi yango te la pongite. Il semblerait que na mama yemo prison eza na kati ya mama yemo basala kuna pona basi oyo baza kobota mais baza na mbongo ya kofuta te. Ba obwaka ye kuna na prison asali une année mwana mino ebimi kuna po bazaka na mbongo ya kofuta te. Bandeko botala niveau. Botala niveau. Ndeko na ngai oza congolais neti nga 100%. Soki oyoki ozwi video oyo na kosenga na yo o partager yango même na 10 personnes. Po nga pona sala yango na bana otanga na makambo nzambe. Mais epesinga pasi. Après bokolanda ndeko na biso Jacques Ngangwese ndeko na biso Mukongo ya Bandundu. Asali bino kamwe eloko moko po boyoka. Na kotiela bino boyoka yango. Mais un peu de patience. Si vous voyez qu'on a un bandeko nanga. Nakutana na ba docteur ba vandisika na kati honorable prenez place. Bon, ce qui est vrai nakutaki courant ezaki wana. Allo bandeko na vérifier dans volume. Ah voilà. Il faut vraiment nakutana na ba docteur ba vandisika na kati honorable prenez place. Bon, ce qui est vrai nakutaki courant ezaki wana. Na tuni ba docteur. Est-ce que courant réellement est awa? Ah bon chef, faut voir, bah docteur non. Honorable, quoi qu'il n'a raté? Jamais qu'il n'a qu'à. N'a fallu moi 30 minutes, 40 minutes, n'a pas m'oublié. Tala. Mon rôle à moi, en tant que député national, les alliés défendre le peuple congolais. Si vous avez un problème, boye bisanga. Na kozo makamango, na moni ministre de la santé, na kozo makamango, na qui comment là, ba autorité, pour qu'il va trouver solution. N'a pas moi na moko kufa awa il y a quelques jours. Pour la cour. Honorable, c'est faux. Ah, qui n'a pas 2 minutes, 3 minutes, ils ont ok. N'a pas télé malade qui n'est pas la raté. Kouaiki. Oh. Kouaiki, mais il y a qui n'a raté. Mon cher. John, 5 minutes. 10 minutes. 15 minutes. Oh. 30 minutes. Na mis nanga. 1 heure. Ba metsi ba nyu lenga. 2 heures. Bibembe abana ekomi ko bima na misu nanga ba chona ba nzungu moko bana ba kufa na misu nanga pitié. Si les gens retiennent la salara vidéo moko na lobelo na ba chaîne ebele na ba top Congo et gangaka scandale ne konanga. Or à l'époque bazwa ligne électrique à mamaemo ba pesa ngo marsafko. Est-ce qu'on comprend les camarades ne konanga? Et là quand il y a intérêt général bazwa courant ba ko pesa ngo entreprise. Na mama yemo kuweka tanaka ndeko nanga na sepela to na sali makileli wana makasi ministre ayoki 2 jours après mutabanara mutaliboso mama Amida moi c'est ya Vital Kamere a qui déposé coupe électrogène a qui sunga c'est parce que j'avais dénoncé cela ndeko nanga. C'est ça aussi le rôle de député. Après quelques jours maman Denise Keropé a qui déposé un groupe électrogène. Ambassade à Japon a eu un groupe électrogène. Mais qu'est-ce qui s'est passé, Nikolanga? Je repasse 2 semaines après pour la tala si réellement m'a changé. La commission sur place. Oh, mon cher, le groupe électrogène va installer en hauteur. Va installer. Il fallait lancer sur ma kelele pour installer ce groupe électrogène. So, et ça qui tue Nanini, d'après l'analyse là. Parce qu'il y a un problème, il y a un groupe payé, mais Baboui, pour installer. Mais Nikolanga, tu sais, le Congolais a un gros problème. On a un gros problème de gestion. De planification, tala. Tout ça, mboka désordre, moko terrible. Ngala ibisara bino. Mboka o isa une grande mafia. Na koti la parlement à comprendre. Si on va nommer si o ba koti biso souté poigné. Ba yebi. J'étais presque le seul à dénoncer. Qui ont dénoncé mon cher? Biso de dénoncer tellement comme belé. Toi mourir bango esprit. N'oublie pas. Dans l'opposition tu as qui stabilité. Tout ce qu'il y a 4 députés nationaux dans l'opposition. Il y a la Mouka, 4 et à Pamba. Mais tout ça m'a comme si tu as 200 députés. Parce qu'on était là pour défendre le peuple congolais. Mais toujours à la maman et moi, mon cher. Le jour là, on a eu au groupe ça là. Na
mo prison ezalaka. Ah. Mama mo prison ezali nini? Mutu wa benelinga. Honorable merci au sunga. Ça fait 10 mois à bakangi à na mama yemo. Na binini pona nini? Opération, azena opération atika la futa momoti. Ba ibisi avant bima, il faut futa là. Dis mon cher. Na kutina ba mère ba bota kuna ba inane, mona bimiminu. Na kata prison moko ezana kati ya mama yemo. La c'est un scandale. J'ai invité ma députée Moussous à l'époque. Baya, tout qui est des kuna, tout le monde a ministre de la santé. Nous avons interpellé le ministre Eteni à l'époque. To Kangeli Makassi. Lobinango ba libéré mon cher, une centaine de personnes. C'est-à-dire, moi si Nakata Kongo a Boti, mon année comme prisonnier déjà dès le premier jour à naissance. Voilà un peu ce qui s'est passé depuis là. Contre Mibeko Yamboka. Mais qui ça contre Mibeko Yamboka? Bandeko na banzi boladinga boyoki message yango naza sûr que epesi bino pe pasi ndenge pesi ngai. Donc baluba parce que bato basimi gouvernement za baluba bayebi dossier oyo mais et osala bango loko te mama aza na mbongo te aboteli bino mwana congolais oyo aza na badroit na kati ya mboka wana so mama ni aza na mbongo te l'état va intervenir bino bozwi ye botie na prison. L'enfant est prisonnier dès sa naissance. Azaki na kati ya libumu a qu'est-ce qu'on a prison moi mon alban des athées bandeko et c'est besoin mon appel pas imboka yali ndeko zo loba to na ba gestionnaire te na loba na bino awa pe ba belge ba loba yango c'est les gestionnaires na mboka wana ba Congo. Alors tant que bo écarter ba Congo et là moi aussi na mboka na yate parce que bato wana nyonso eza bande de voleurs zo bato de bakazadi auta mbujimai so na miracle nini akomi na Bruxelles pas akena ki batie ministre ya intérieur bolinga sani et tribalisme pe na mboka na aussi là te oui ça scandale balobi batie makelele nani aina ba groupe moi c'est caméra ce qui Denise Nyakero ayoka konso nini yepe aye na ba groupe tango azonga ka yekuta ba groupe yango ba installer na ba wango te. Alors bazui eloko ya courant ya mama yemo l'état bako tikango na soki na Marsaviko na société entreprise boko privé et paye bat bako kokufa balongo le yoko malamu bake nango ailleurs. On est où bande konanga on est où soki comme incompétence e bani na likolo et kititi na se alors jamais mingi boza ko s'attendre na nini bino boza ko s'attendre na nini na bani na bino avec Chilombo bo s'attendre na rien hein na bani na bino bo s'attendre na rien batu nyonso o bazana bakuna la plupart basoda la Belgique, il y a Canada, il y a France et ailleurs. 80% il y a Bruxelles. Oh, il y a zolo bawana zana kati ya Kinshasa. Na nto ko appel bandeko. Na Kinshasa, bato ebele na minute bazo hospitalisé typhoïde na malaria. Na meki na se renseigner mais pasteur awako soko tel ba fulu mususu ndenge sali montagne na biloko ko poleza kuna moyo kututolo ta masque te poto lembi
basolo wana ezopesa maladi bamosusu bazokufa. Badepute bazali bazomona bazoloba rien, baministre baali bazomona bazoloba rien, basénateur baali bazomona bazoloba rien, et rien. Ndeko oyo amemaki Mundele kuna, Mundele atunaki est-ce qu'il y a un gouvernement ici? Ah mais oui, ah mais pourquoi il ne travaille pas? Est-ce qu'il y a des parlementaires ici? Ba camion zouta na ba Congo ekoya ou ekomuna kin mo etamboleza te na kati ya capitale pa ba institution nyonso ezali. Bandeko, Dieu est grand. Alexis bino lelo et compétence ya baluba. So bazo ki pouvoir te. Banga bana oganga kaka toza mayele. Mais lelo yo 6e année ngoyo rien. Ndeko alobi ba prisonnier wana musosali une année 2 ans. Donc n'importe qui a Chilombo. Donc basa la prison na kati hôpital mama yo. Pour la première fois na yo kayango na monde ateke na hôpital prison elaka. Mbali bosuna yo kayango. Et le médecin qui nous confirme, il est à Kinshasa. Ce n'est pas Kinshasa pour l'Europe tout ça. Non, à Kinshasa. D'accord. Moi na uti na libungu mbala moko a comprendre que na mukila pasi na mukila bandoki baza prêt ko boma mwana ya muke oyo aza na moins de 3 mois. Na yebisaka bino na yebite sokola ndanga. Na lobi bandeko muluba motema ya mawa pe bolingo. Muluba kana mote. Ce sont des semi-bantou. Muluba motema ya mawa pe bolingo. Lelo yo na banozo ba coup de fil. Ah, pasteur limbisanga. Na loba mabe pona yo. Na mona ka yo tribaliste. Na mona ki yo faux pasteur. Lelo na pesi yo réseau. Combien de bateaux? Même oyo boyo ka ngangweshi. Ye pesa ki ndenge moko. A benga nga palo bananga en tout cas au mona musika oza na raison. Parce que bateau oyo basa batute. Oh bakangi Jeannette, on a ba distraction. Ba FARDC, ba soda FARDC, bazolia sardine na mai na front. Hein? Bazolia sardine na mai na front. Mbongo maneno ke meba futa bango et disparaître sur na bureau caméra. Nazala mutumo awawa bazo beta une assemblée pour allumer vérité que caméra za mujibi. Yamona bazo beta ye. Bazo beta ye pene ba bomaye. Parce que à lobby caméra a mujibi. Voilà totalement. Bonsoir, bana mboka nyonso to bazolanda video oyo makambo esami lelo na palais du peuple. Mwana mobali oyo bazobetaka lokola nyama toyebi te azalaki na likambo nini oyo asali bango babeti ye po alobi ke kamera azali moyibi. Mais bana mboka bango na bango bazobunda kuna na este bazokoka kokende kobunda bitumba te. Mais tala ndenge bazoboma mutu oyo na esika ya palais du peuple po afingi ndeko na ye moko kamere. Tala ndenge makambo esali ya journée ya lelo na palais du peuple. Est-ce que likambo bango basali peuple est-ce que ezali malamu bozoboma na bino mais kuna na este bitumba bazokoka kokende kosala kuna te. Bonsoir, bana mboka nyonso to bazolanda video oyo makambo esami lelo na palais du peuple. Mwana mobali oyo bazobetaka lokola nyama toyebi te azalaki na likambo nini oyo asali bango babeti ye po alobi ke kamera azali moyibi. Mais bana mboka bango na bango bazobunda kuna na este bazokoka kokende kobunda bitumba te. Mais tala ndenge bazoboma mutu oyo na esika ya palais du peuple po afingi ndeko na ye moko kamere. Tala ndenge makambo esali ya journée ya lelo na palais du peuple. Est-ce que likambo bango basali peuple est-ce que ezali malamu bozoboma na bino mais kuna na este bitumba bazokoka kokende kosala kuna te. Bande qu'on a besoin de comprendre.
babeti ye nayebi te soki oza député bacongolais babeti ye mpo ye alobi kamere ya moyibi bandeko nanga eske akosi eske likambo ye alobi akosi tala nde bazobeta ye mpo alobi vérité bandeko nanga oyo eza gouvernement te oyo eza gouvernement ta moke te gouvernement basauvage baincompétent donc sauvagerie na sauvagerie naza na bamosusu awa bako so nalakisi bino yango bokolala te so nalakisi bino yango bokolala te de toute façon oleka te mpo youtube abloke yango mbala moko bandeko bozoyoka kaka na este bozoyoka wana sango ba M23 bakokota na ekole moko kuna bayebisi bana batikala bulumbu batikala nu soki te tobeta bino masasi bando longola bino batikala ni na basi masasi mpe lelaki nzambe nakomi na baproblème na baportable bolingaka mpe kosoutenir ngai te surtout bino bakongo mokongo mpo asoutenir moto eza problème tala portable nasalaka ndenge bandi osala ozomona nakosalela yango lisusu te omoni portable naza sikoyo na portable ya problème sikoyo ya portable mosusu fona changer banani bakotinda mbongo ya portable $150 nakosomba ngo me yo poko somba ngo te pona nga pona ndenge olandaka nga kaka omona ba plaisir olandaka nga mais okoko kosoutenir nga te soko tali baluba bande soutenir bandeko na baluba oyoki bamonte okamwe mais mukongo akolobanga di sala mission ya bakongo soutenir nga $50 $30 apamba azoleba $30 apamba po asalaka mwa virement azokoka te $30 bongo $50 akoka ndeni mukongo naza na passage moko ya nayoki ya mbuta nani site azoloba na kikongo ke pana biso bakongo eloko ya mabe tolingani te tozolemba na meme kosala parti moko kaka ndenge ya bako elaki Matadi 3 communes bazwi yango deja na baluba na baswahili alo bandeko na banzi na kosilisa nanga oyo so na tiango za mawa Rwanda oyo azo confirmer na batu ke Maniema ekomi ya batu na bango bato abanya mulenge kuna kutu ko bandeko eloko moko bozo saleza te ba distraction FARDC soki bali bande obunda bayo bisa wana botika na bakonzi na bango tango bakotika bakozonga boba M23 ye azuna yango alo bandeko avato yoka tolakisa bino ba filme oyo nakolakisa bino ngo pe ndenge Etienne Tshisekedi bakina kosala fête na Kagame pona ba déstabiliser pouvoir ya Laurent Désiré Kabila tango barwande bazo ya Kabila na barwande ya lobi Etienne Tshisekedi lobi botika bango bazo bandeko na biso lelo yo nani Tshisekedi ye bazo loba bazo bandeko na biso nalakisa bino yango Kagame na Tshisekedi na bandi bomoni ekoti de l'incompétence voilà bomoni bango babundisaka Laurent Désiré Kabila na ndenge moko ya mukete alo tala yeyo na o mususu soki komone na bosani tala na Rwanda na Rwanda bilo nso bomona na Alex Abisa na Rwanda ezaki na ba je crois 1998 voilà alors awa caméra zoloba boyoka ye. Je vais vous montrer un exemplaire d'un accord signé
de la main du président de votre parti politique, Etienne Tshisekedi, avec le Rwanda, déjà en novembre 98. Novembre 98. Nous avons beaucoup de cartouches. Je vais vous sortir des cartouches de 1966. Etienne Tshisekedi, ministre de l'Intérieur. On lui donne l'argent pour indemniser les victimes de la rébellion. Où est passé l'argent? Nous avons beaucoup de dossiers, donc soyez un peu humbles. On va revenir sur ce terrain-là pendant les chiens ne font pas les chats. Tel père, tel fils. Merci. Alors, tira Tilabino, ndeko nabiso, bon on a payé mananga, on a ça biloko l'air nyonso. Ngai ndeko nabino, Jean-Jacques Ngangweshi. Na memeli bino vérité. To na koki koloba ba vérité. Bokomona vidéo ya liboso témoignage ya Vital Kamerhe. Na période wana una eleko wana Vital Kamerhe azalaki na bokonzi pembeni ya batu oyo baranversaki régime ya maréchal Mobutu, Laurent Désiré Kabila. Na eleko wana Vital Kamerhe azalaki na contact makasi na baruberwa. Vital Kamerhe alobi mingi te, mais témoignage na ye ya mulaye ezali. Alobi vérité. Papa Etienne. Donc période 2. To quitté 97 régime maréchal Esili, to komi na 98. Donc 1998 régime il y a Laurent Désiré Kabila na Papa Etienne eza kozwa te. Papa Etienne a contacté Ruberwa akutisa ye na Kagame. Na novembre 18 pardon, bakokotisa ye na Kagame. Bokomona ba photo témoignage à vérité, ba photo et moisir. Nzuluki, presque bientôt 30 ans, donc ba photo Nzuluki, mais bozomona Kagame, bozomona Papa Etienne, bazobeta na ba verre, pona kosele, kokangisa libala na bango ya bosembo. Bane beleo bazali lelo nan babotami te. Bomona ba photo wana eza mibale. Papa Etienne azosala libala mariage ya bosembo na Kagame. Batebele balobaka Papa Etienne ayebaki te. Toza na 98, il faut pas renverser Papa Kabila pour batia Papa Etienne. Voilà contact bandi. Parce que Laurent Désiré Kabila na Kagame et Indi et Baby. Papa Etienne ngambu mususu. Bokomona bilili wana. Video oyo esukisi bilili wana ya Valentin Mobake akena Kigali alobaka te bakontaki nini azalaki na ngombe aza kolia aza kolala na botel de luxe ya cher na mongo ya Kagame. A préparé rencontre wana. Moto oyo azali na photo ya Charles Murigandi, ministre affaires étrangères ya Rwanda ya kala. Aza koyamba Papa Etienne na aéroport ya Kigali na tapis rouge. Bobimisa ba photo wana tokomi na lera vérité. Charles Murigandi, soki bobeti na Google professeur Charles Murigandi ou docteur Charles Murigandi ou ministre affaires étrangères Rwanda Charles Murigandi, bokomona yango. Bobimisa photo wana. Naza na série ya ba photo bokomona na bilili. Oyo eza kobimisa vérité. Ngande kona bino Jean-Jacques Ngangweshi na memeli bino vérité. Botia tembete na bilili wana. Merci. Série mususu
eza kolanda ya 4 vidéo. Merci. Bozangisa yango te. Bokangisa yango, bolanda yango na bokepi. Bokomona pouvoir ya Félix et pas euti na ba Ruberwa na ba Kagame. Merci Miki. Bon, en tout cas, boyoki Jean-Jacques Ngwangese, ancien directeur du cabinet na ministre ya sport na bino na pendant période de Kabila. Alors il m'a téléphoné qui a tenu na biloko yo ezaki incomplet na zela lobby bongo na sala mais lokola eloko oyo ya mama yimo pesa na pesa pasi ya na lobino tika na bimisa yango. Alors vidéo ya suka yango yo total yango même na quelques minutes comme ça to après dialogue inter-congolais na bino, je me souviens encore, vous avez une émission vous avez pas Zachary à l'époque le solo débat. Il était prévu y en a caméra beaucoup dans l'émission na ya yakati. C'est quoi souvent na ba makambo belé akimba. Est-ce que les locaux aidé batunyo so ba moi vérité sur caméra puisque c'est toujours lui qui revient souvent et que yo akimba yo voir même na ba débat. Et il y a une réunion qui était prévue, cette réunion là a échoué, il y a ça là qui était beaucoup moins polémique. Mais est-ce que yo est bien moi bien au koyede batulelo ba découvrir to ba yo rabayeba. Oyebi yo oyeko kundula eloko moko elekaki mais oza journaliste oza na droit ya koyeba vérité, c'est une information. Émission wana ezalaki na Horizon 33 organisé par Zachary Bababasu na mama oyo Mugalu akomi na télé na digital journaliste ya mwasi wana. Il fallait biso na caméra tozala na émission wana na plateau. Nga na komi na plateau na mona boye batindeli ngai Francis Kalom. Abandi pe koloba makambo ezanga tina na comprendre jeu na bango. Batinde ya pour provoquer ngai. Na bina yo koloba na ngai te. Na lobi kutu makambo ya makaza bi yo za mukala. Ya bato batindi yo. Même domestique na ngai yo kokani na ngai te. Okokani na yete. Donc yo koloba na ngai te. Et bimisi mobulu wana bakati na volume Zakaria kati volume zoka nena zaki na ba combattant baza kolanda babi bakati volume na téléphone na bi Zakaria zongisa volume muzee zongisa volume na bi kamera oyo boza koloba kamera nga nazana Kigali ngai nazana Kigali po Tshisekedi tosalaki ASD Alliance pour la sauvegarde du dialogue intercongolais MMA biso na Kigali na sala 2 ans kuna donc na yebi batu nyonso wana na yebi bango ezala mokolo moko boye na tongo officier moko rwandais abenginga abi yaka place moko boye na hotel na kei kuna côté ya self service pembeni ya piscine na koma kuna kamera yoyo Didier Tumba yoyo Katumba mwake yoyo donc les grandes personnalités de l'époque à Kinshasa. Oh. Alors, leur bango ba moningai ba comprendre que ba Rwandais ba piéger bango. Pour les ko wana ezalaki invasion Rwando-Ugando burundaise. Invasion Rwando. Sikoyo kamera lokola munoko na ezalaka pete boye soko diare. Abinanga ngwake toi ici. Nabi, non, c'est à moi de te demander qu'est-ce que tu es venu faire chez l'envahisseur. Donc, tout le monde va comprendre que en fait, les attraper en flagrant délit. Natanga kutu kombe Rwanda moko ya kufaki karege ya Patrick wazaki responsable ya sécurité na bango azalaki wana sikoyo bango batelemi bazokende kamera azokende boye namoni ba papa mibale bazoya baya kopesa embote ba papa na bazoloba Kinyarwanda mais devant témoin yempe atelemi sikoyo amoni akorevese alingia mema bango musika bazo
Kinyarwanda bapesa ni yambi na bango wana o bapesa na kawana yepe bandiko loba na munoko et puis akena bango musika karege alobi nanga omoni papa leki na yewa abesingai adresse abesinga na adresse esika bafanda ka famille na yekuna dakika abesinga yango na bimisaka na television wana na bombaka yango te banda mokolo wana na yoka demantite est-ce que karege ya kosaka ça c'est pas mon problème mais yo soki karege ya kosa poni ni odemataka yango te yo kolo makam donc wana etalinga ishute yango wana vraiment merci à suivre vraiment à suivre bandeko olakisa ye makambo na lobi o bakongole balingi bayeba est-ce que karege ya kosaka to alobaka vérité yango wana à suivre merci bon bandeko nalembi nasuki na nga wana mpo okoloba na bato bachansaka te, ça ne vaut même pas la peine. Et pays eza occupé na ndenge moko boko sala rien. Donc nati ndo mona ba Rwandais bazana bango bato moko bobo bandeko vraiment na kina rapidité ya kolakisa bino o epesi mawa ya mama yemo soko landi yango ndeko panza yango même na 40 personnes bango pe ba na comprendre que au gouvernement te oyo zo ko bakangi Jeannette ba distraction oh nako beta Kagame ba distraction accord secret kangaye azali ke bosalate subi okasa ke ya akobote akobeta Kagame to Kabila akokangote soko salika ka basi batikila ba accord secret nyoso to asinyaka mikemika yisa minene talao c'est le modèle ya lepse bino ke na mona ka te ndenge ni to ko libérer pays kuna ba traître ba bimisi ba loi o traître faut ko bomaye oh bongo muto yo ayibisi ko ba élection azanani te bo ibisanga zanani oyo akunda bato ba fausse commune azanani oh boto osana bato bilo mususu ozo lo ba wepesa bato pasi merci na tiki bino bande konanga nzambe azana bino